Neti totala image mon internet papa moi que no luka kisi banda tellement ba akitakate. Et comme tu vas faire l'opération, point kisi kaka ya bokoko. O wana o yangai vraiment eza peza fait eza te que o eke tel misati mobala mona pasité yango penza eza kisi pe mobala meli azongi pe mobala bia ko azongi pe makamuna ya ninga bande ko sala malamu. Mais ça rapport à mibali basi basate. Na basi pe na traita bango. Basi so nga zonga vierge penza papa azana ye azo sepela za vraiment à l'aise. Voilà on peut ça. Baki sezali ya basi. Neti oyo eza kanga lopango. Kanga lopango oyo ezali mwasi soki azali polele mobala zo côté. James de Moroyo kanga lopango. La joie ma de Pichu na ma belle depuis France et Maï et comme moi ma casse à côté. Awakening Africa Magazine et Transformer Days organisent le Salon d'affaires africain, la plus grande réunion d'affaires africaine à Dallas. L'événement réunira des entreprises publiques et privées, des investisseurs, des dirigeants politiques africains et américains et des entrepreneurs. L'événement aura lieu au Grand Hall de Dallas le 6 septembre 2019 de 10h à 22h30. Awakening Africa Magazine. Nous construisons une communauté africaine forte et créons un héritage de richesse durable. Activités, salons et expositions d'affaires, conférences et networking. La conférence sera suivie d'un dîner de gala et de networking. Pour plus d'informations et réservations, appelez au 972 674 01 24 ou envoyez un email à subscribe@awakeningafricamag.com. We heard about this amazing continent with everything that we need, and everybody is packing their bags and ready to come. Le Salon d'affaires africain, là où les leaders africains se rencontrent et créent des opportunités d'affaires. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vous annoncer la convention annuelle au Colorado, à Denver. Notre convention à Messi Ministry Colorado. Et je vais vous présenter le premier orateur, qui est le révérend Roland Dallot, que vous connaissez bien de Philadelphie. Et il va se présenter pour vous dire le programme, comment il sera sur place pour cette convention. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. L'apôtre Mbo, c'est un ami, un confrère, un ami de longue date. Et nous nous sommes perdus de vue, mais Dieu a permis qu'on puisse se retrouver. Et tel qu'il a dit, nous voulons vraiment prendre rendez-vous pour cette grande convention, et cette action nouvelle dimension dans la parole à Denver, Colorado. Je rappelle les dates qu'il a prononcées, que Dieu a placé dans son cœur et pour lesquels j'ai eu aussi à prier. Je pense que c'est un thème qui va répondre à nos besoins, la restauration, mais à tous égards. Une restauration qui touche différents aspects. Et nous prenons rendez-vous. Vous êtes de Denver, vous êtes des villes environnantes. Prenez rendez-vous avec nous pour cette période. Souvenez-vous, en 2019, Denver, Colorado, Messi, qui est l'église, est dirigée par l'apôtre Mbo. Que Dieu vous bénisse. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Ikote Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escart Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services.
Nous acceptons aussi les paiements par tranche. Au prix incroyable, pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, Atozana Mbongo Moké, Opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitongisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitongisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, Benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a the boss. Oh, j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Partout vous êtes, partout vous nous suivez. Super salutations à vous. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et bien, c'est déjà votre émission qui commence. News de Kin avec moi, Betty Massengou sur Congo Promo Télévision number 1. Alors aujourd'hui, je suis avec maman Pauline Lipasa. Ngana benga ke maman Soukisa, maman finale, maman fin. Na lobi maman fin pourquoi? Parce que ba maman ba bima na bango ba traitaka na bokoko, bango nyonso wana ba traita na bino, ba traita bino, bozo na bino solution te. Maladie wana ba no belle éjaculation précoce et la kaka. Faiblesse sexuelle et la kaka. Mukongo hémorroïde et la kaka, mais yé Soukisa y est fin, y est dans la finale quoi. Donc tout ça na une émission pour la première fois. Bisika obomoni ba kiss et ça ébélé à sorte nyonso ya malade nyonso zanango au soit solution. Mais avant d'entrer dans le bain, permettez-moi avant d'entrer dans le bain de notre émission, permettez-moi d'abord saluer l'équipe technique. Là je vois Papa Dave Moubama, les papas de Joyce Davline, Serge Pierre à notre cordon, salutations à Christian Bouy, notre DT, big citation à mon boss depuis les États-Unis, l'ingénieur Raph Ngindou depuis les États-Unis, la joie de Pichou na ma belle Maboko Bank depuis France, l'hymne national, maman sociale, en tout cas de gros bisous à vous. Je suis déjà avec maman Pauline, maman Lipasa. Bonjour. Bonjour, bonjour maman. Bonjour maman Singo. Bonne santé. Santé ça madame. Voilà. Tomoni awa osana ba kisi ebele bande ko azona na biso menga la rolinga lokoto yambie pour la première fois en émission o meka un peu ko se présenter maman Pauline Lipasa obandi musala o ya ko traiter na bokoko depuis mbulanini. Maman c'est ngai na bandango depuis 2007 za bonganga te na bikisi te eza uti na bokoko na biso maman sala kango. Tangazo sala biso peto mona zo l'exception nzete koko sanction sala bopo bixipe mutu mo d'interne externe maladie non so ko traiter ba minu et puis amibe na nini
infection na ba faiblesse sexuelle na traitango en tout cas pour la kisi nanga na sala kisi mo malamu soko yo okobika lobiko ezali aho. Voilà. Olobi au bandon depuis en 2007, toi en 2019 donc 12 ans dans Moussala Oyo. Déjà 12 ans dans Moussala Oyo ici na une expérience vraiment en tout cas dans le tech na sala ngo kitoko ba somba en tout cas ba pesa ba témoignage na bango ba obika. Ya wana okoba se okoba waza na passe ya hémorroïde interne aya na voilà na Venise awa na lemba na avenue Semlik ou abengi na numéro na yo ou bien obengi na numéro na ngai ou bien na numéro na ngai na opesa numéro na ngai benga comme ça on va traiter bien. Voilà. Boyo kine mama lobi. Siko question na olingana tout na po eza na bande ko mingi ba olanda biso ba libana mboka ba na poto. Mingi bango balela ba mi Congo pasi yango epesaka effectueux disons éjaculation précoce. Musu mona tema basala ba caillou kuna trop de caillou journée mobimba mi pesi na koluka mbongo a koma na ndako baso ko sepesa sous moi cité faiblesse sexuelle les yeux nyonso on dû à hémorroïde. Nous sommes des hémorroïdes de Sala et Congo. Et puis, au Congo, pas si. Et puis, sur le nouveau, on appelle à moi ce moment-là, au 20 Kamba, au Kokate. Alors, moi, papa Bambezate. Alors, il Congo boukier, puis hémorroïde et l'embissance de mi bali. Alors, ce qu'on y a, au Kozaki, soit un et au Big Sayo, puis au Kozonga Mobali. Voilà. Toi qui ni maman lobby donc tout le monde a mis bas les belés lelo moya bamba hein maman na kata ya mbeto ezate na chambre pourquoi hémorroïde lié déjà ya on épée ça mingi ba faiblesse sexuelle donc comme il a dégoût moi c'est ça sous maman ezate et comme on peut c'est éjaculation précoce mais na éviter muto azana ba faiblesse sexuelle hémorroïde ba exact ba éjaculation précoce ba infection est-ce que mutu la mutu o azobe la maladie na azana kiss na to bo pesa en général pour ba oh non, bino batu traiter na bokoko. O mona kaka kisi oto o mona oyo. Oh na simba ona no hein pour ba kiso nyonso yango wana eza kisi et traitaka. Kisi boy, maladie nyonso eza na kati. O mona kisi oka moko mais et traité M sous 30 malades. Est-ce que ezara bongo to eza bongo te pana? Eza bongo te. Kisi la kisi eza na maladie nango. Mususu eza ya ko vandela, mususu ya ko mela, mususu ya ko baka, mususu ya ko tongola. Kisi mususu na mi pezana sozo comme tolozo soyo makasi siko zo miso bazé izo comme tolozo ma passe faut zo kisi ya komela ya mi bezalia ya mai na mususu ya kobaka pona hémorroïde interne alors ce que ça kati obaki ango okoka bien et puis na éjaculation précoce ce qu'on meli po baki na tshelo ma pousser mususu eza ya moringa ezali net oyo eza moringa o ezali la pente bengaka ndeto kochelo na kati po na epesa yo nzoto makasi ya mobali lipasa mais kana ko expliquer biso ba kisi nini ozana ngo awa et puis maladie na maladie kisi nini oyo etretaka ngo neti oyo etretaka amibe kisi oyo o mususu banzete etretaka d'infection to malaria. Oh, monsieur, c'est traité hémorroïde interne externe. Oh, et puis ça répétit à coulia, chose dans la petite et à soukali. Voilà, c'est quoi, chose dans hémorroïde interne, on met la oyo, au sanction ba poussière, oyo, oh lapin, oyo moringa, oyo zimundo. On met liango, au sanction yango, on met liango en tout cas, puis ça va bien qui s'y a rouba capé. Il y a un peu de hémorroïde interne externe. Voilà. Tout le monde a un lapin parce que nous avons un peu de bande community qui c'est lapin on peut ça papa force ma casse ça oyo lapin oyo et puis ça mi parle déjà bimi eza libanda na misu na ngala zo mona ngo et troisième pe kolika ningo lo baki troisième colis déjà ngane libanga on a yawate na yesi zibe service na zwakata transit colis awa na zibe service na mbala moko transit oh ngaku na banga kina esi mwana chaka 3 ah bon yiba yango na kiserie na bango ya musala
baza pe na Brazzaville. Mwana lobaki nanga pe na Angola bazali. Bazali na Angola, bazali na Brazzaville. C'est que tobenga bango monde entier. Ukokanseri ukola mundele. Na moni yango. Acha mundele te. Azakia. Yo mutuza na France. Précisément ezala na Paris. Ezala na Rennes. Ezala na Lyon. Ezala sika nini. Soko uza na poli na yo. Kunyoko maneyote. Ba numéro na biso yango wana benga na yo. Zibe service akulivrer yo carton. Pe ko retirer yemuku akuya kuzwa yango. Pe akuya wena Kinshasa. Kaka Kinshasa te ya Maniata. Makalu. Na Point Noir, na Brazzaville, na Angola, na Kinshasa, place à Robunga, Ezate. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Pas force. Et puis, au combat on a ti, na sucre, na bière. En tout cas, ils ont bien ma casse. Au combat on peut au sombi qui sinayo aux 8 potiers on a 4 comme mélange peut tongo pourquoi. C'est un inconvénient monté. C'est un inconvénient mon côté. Voilà. Mais pour la bande de Kubolanda biso et ça na ba misuso ba banga ba kisa bokoko ba lebia ba kisa na mina bokoko wana bango ba mesana ba kisa mundele malgré aso mena mundele ça ka pona ba calmant mais ya bino sikoyo na ebité muso ba banga ngo pona dosage ezaka nango na dose te okobisa ngoni ba banga penza kisa bokoko boya bo banga kisa bokoko te yango ezaka na dose nango ozwi 1 litre et demi ozo melatongo pourquoi et puis ozo baka ozo tongolo kozwa pa guérison mbala moko ezate ke oba l'excellent dose te eza koleksa dose te ko melango vraiment très bien pe ozwi pe lobiko pe na témoignage ba tebele ba témoignage na traiter pe na minu kisa minu yango na traiter minu sozo ka minu pasi na ko traiter carré d'antenne na traiter eux. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Mais pour vous traiter ici, nalandi, on a des témoignages autour na place au centre na Oezali awa na Lemba, bande coupé va mettre un peu koloba, hein. Tolanda image d'abord hein, et on va se retrouver juste après to kalande nini ba ndekopé bazaki na maladie ba yaki pa maman Pauline Lipasa bazui traitement ce ko bazo témoigner pour na koyebisa na bino pe bozolanda bo banga te bo hésiter te ozana maladie benga na numéro eza affiché okozwa maman Pauline akoyebisa ndenge nini à traiter même Betty Masengwazanga na yebi maman oh très bien et surtout tout travailler en partenariat na ye ba émission mi bondo mona ndeni azo le kaka parce que ça maman oh même église on a sambela ye pe asambela wana na église Rehoboth et donc na PSP pasteur na so pasteur Olivier Temete bambo te po musu ba yibo traiter na kisi c'est biso traitement nzambe kisa bokoko za kindoki te
kisa bokoko ezo traiter mutu nyonso banda bokoko na biso to banda peka komela bakisa bokoko te ba bakisa ba mindele te alors siko to koma omela bakisa mindele poto e bakate mais siko na bakisa bokoko to zo guérison kutu ya makasi koleka au Sansarona qui cité Sansarona qui cité to ba misu ba sangsakala ba mbuma o pesa bango ba vimba na sima eloko te nga ki so na pesa vimba penza normal o melango penzo santé ozo liape ozo ape munene je veux revenir à vous suivant les images les témoignages et on se retrouve juste après. Comme on a Stone Kapa ya papa na Priscilla papa le pangonde babenganga. Merci pour la question pour na maman oyo eza nzambe atindaki na kata lemba pour na kobikisa pina batu. Maman oyo tango na ina lemba na chantier pour na za chef à chantier ya lemba ya boss na ngai ya Amen na venitwana na kutana na mama oyo na ko sa musala te na za chef à chantier na contrôlera misala nyonso ko somba ba ciment ba zelu ba bar de fer na za na musala 24/24 na bano ko sala te boss na bitana Stone so ko ite na longola po nini musala e boma kingate imoraidi nemte boma kingae e koma kutu so na vandi boy na ko suma kutu beton dire ba poto nini poto Raïd moi de lingue e bumanga mère vraiment et puis mère docteur mère enseignant qui c'est bukoko na meli mais a senti que non mais il fallait azalaka na musala na e vraiment on m'a faire ya kis oy abandi le lot abandi kala atobi biso to boy que teme wa yebi musala te mais bana na meli kis na e ko moi savoir atobi ba yebi ti na ngoba ti na termis ti matete kasavubu ba place belé mère yebani fort Neza boy atati bato baza wapi ba lokaka ye fort kindolongo ezawa ti bato baza na poto ti bato baza na baluba kuna kumbujuma ibakana nga chikapa balukaka ye fort mais moi transport ko zo kende kuna ezate mais aza na kindolongo tanga wisi ngadiaria mgombolo quoi kitamata lapin encore Kinyolongo de base. Maman. C'était la rubrique témoignage, la rubrique avec Betty Masengu Bolanti bande konabiso tokuti awa comment bazoloba ba meke un peu koloba ndeni bayaki et pas ya maman Pauline on a maman finale maman fin maman suki sababi otambolaki na yo okeyo papa moko bimaki boy oh maman moko boy bimaki o meli baki so solution te memeka na oyo so solution te benga Betty Masengu baki Betty Masengu maman no lekisaki na émission na yo akosaki menga na yebisino ke jamais kosa pa na jamais rata soko meki yo moko kokangama Maman, tozongeli yo toyoki ba témoignage mais en batu musupe balinga bakisi aya munene aya apeti zate mususu problème ya stérilité a obota te bande ko bazana baka ebele ba Holanda biso partout bazali eza awana kine eza même na poto okoko bisa bango nini wana na tretaka mais paiement na tretango mais prostate na tretango te na treta paiement na treta maladie belé ce peut mobile te maté dans ozong c'est pas mobile solo mobile te mato ozong c'est mobile télé mi bo ba balinga m so za na baku ebele alinga na baku ebele aya akomela kisi nanga akomela tangausi o ya bokoko ya bololo asangisi na ba pousser ozonga pa mobile. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Mais on lingato mekano en pleine émission pour batumsu babanga. Na yo melaka la kufi kisi bobo koko bamsu net total image mon internet papa moi que no luka kisi banda tenima ba akitakate. Et comme tu vas faire l'opération, point kisi kaka ya bokoko. Te o wana o yangai vraiment eza pena fait ezate ke o tel misati mobala mona pasite yango penza eza kisi pe mobala meli azongi pe mobala bia ko azongi pe makamuna ya ninga bande ko sala malamu mais ça rapona mibali basi bazate na basi pe na traita bango basi so balinga azonga vierge penza papa azana ye azo sepela za vraiment à l'aise wana bakisi ezali ya basi neti oyo eza kanga lopango
Kanga lopango oyo ezali moi si ceux qui azali polele mobali zo côté James de Moroyo kanga lopango la joie ma de Pichu na ma belle depuis France et mai et comme moi makasi azo akoti na biso basi azongi penza moi si penza ya solo penza so azongi pa mo seka so mobali na akuta na penza en tout cas au sepela makasi ba mibali boya na basi na bino to yo mopo moke mwasi na ngai koyoka soni te yaka bayoka basoni ba banga yaka pa na ngai so kufeleka na motema obongisa mwasi na po mutu musoke lingae omona okisoni yo po mutu alingae te yo moko komisa penza mwasi na penza solo penza za mwasi. Voilà. Surtout pour bima libanda te bongisa mwasi na yo. Moi pas que libanda te bongisa mwasi na yo moko bona na ko bongiselo mwasi na yo. Bwana boya ko soma ki c'est pas maman, boya soma kanga lopango et pas maman Pauline Lipasa. Voilà, maman Pauline Lipasa en tout cas wana kanga lopango. Mais na moniza ba kisi mususu ya banzete. Wana musana ngoza nini? Oyo. Relax biso atandambo po eze belé hein bon on a ba image to so atamwa ba extrait kaka oko so atam même nzete moko to atami balé pour relax bandeko o expliquer biso surtout bandeko bazana ba ka ya maladie ba oyo neto utilité na ngwen oyo utilité na ngozali et puis sans doute mbali makasi et puis kombo na ngo kitamata oyo kimbiolongo mobali so azoli yango azovimba penza nzoto na bo mobali. Ah bon? Oyo epesa soif na nzoto mbali za comme na kimbiolongo. Bakisi nza. Leti oyo mobali aza besoin aya munene neto so nga munene mulai donc sexe ni vraiment peni ya munene mulai so wana akolia yango to sana onde akolia ngo ka boya ya pamba bazolia misuni na ngo oyo azolia ka poso ezalo kwa likasu. Zete kotikala abwaki to soko alingi aya munene na kosalela yango kisi pour une éjaculation précoce ezali komi tungisa mate faiblesse sexuelle ezali aux besoin obetaka bakwe belé o bambaka bien ndika mama Pauline utolo ba awa mama sepela eza mama ki mayote mama yo pe o comme ça nzoto no bien papa ki matake otala ba ujana te ba ki seza pa mama Pauline en tout cas eza na prix moko abordable yo so benka na numéro de téléphone mama Pauline royebiso ou so tatanga beti masengo na numéro na ngai na royebisa o nene royiko sala ezaloza wapi soko bengi ki c'est dans la possibilité ya koya na mboko za oui maman Pauline on a suka na tikolo ton pesa numéro na pas téléphone mais pour la bandeko bazolanda biso o batu mususu o bazalaka que aza besoin kisi akoko sana ndengini surtout ba libana ou bien soit le quoi kuna kendaka ya maite na sali ya pousser na santi ba solution nyonso na tie na nini ekei na tie na agence ekei na vol na tinde lio po batu mini pe batinde la ngambongo na ba mpesa na tinda pe bakisi na mboka mpiki na ba western nyo ekendeka na bamboka misika. Donc maman lobi très bien numéro na pesi soko bengi o rezoyer na akoyebisa onde nini ozana besoin kisi a osalela lokola ba bino bozana ba poto kulma kisa mai ezalaka te mais ana possibilité ata ba o ya poussière o bozomona ambalango très bien sali solution nyonso a expliquer quand ndeni yo ko salela ngo kuna place ozana soko za na France eska morona ba la genre ma de pichuna soko za na États-Unis kuna oui salela o banzete nyonso na sangisi et comme il poussait comme ça na tindia yo moko tiango na verre o tiema yo baloli o meli soit na tindika bon na koyungo lango te yo moka ndenge zawa no ke nango kuna tiango na mai o ya bino kuna alo tamiser yango bandi ko mela tongo pourquoi ozo pe ba pousser oyo o tie mélanger oyo eza lapin o moringa o tsangisi yango o tiango na kati ya kisi o meli tongo pourquoi na kati ya kisi ya mai wana o meli yo moko sali solution ndenge zali. Voilà. En tout cas, Bino Bolandi, explication à maman. Elle dit très bien, maman Pauline Lipasa, donc maman finale. Maman Soukisa, maman fin. Opère Robaka. Mafuta, Yomoko, mafuta mbila ata ya huile. Mais minimika ya mbila, osangisi yango, ozobaka, tongo poko, chaque soir avant kulala. Obaki. On est traité maladie. Hémorroïde.
obaki yango soki okobaka te osomba oyo ya kovandela mpo bapote eza moyo obaka eza te osombi ya kovandela oyo mingi balela eswaka ezaka vraiment pilipili wana ya kobaka wana ta mosu eswaka ozwi oyo ovandeli yango mpo bapotana ekufa yo. Voilà. Merci beaucoup maman Lipasa, maman Pauline, tokomi na suka émission na biso pour na bandeko balandi yo message ya suka o bakoki ko retenir na émission na biso ezanini. Bon message ya suka nazali ko benga bino boya bobanga te boya na semlik ou bien numéro na bo benginga na mboka musika nazali wana traiter bino. Apesi bino merci mingi na maloba nga oboyoki. Merci beaucoup maman Lipasa, maman Pauline, tokomi na suka émission na biso. Mais nga linga oyeki songa na linga melana, na milona en pleine émission. Wapi yango? Wa jiwa nga linga on makasi. Voilà, nga la on somba ngo eza ya ofelete na on somba. Eza preuve à l'appui. Bande ko bolanda biso. Voilà, pour comprendre tout ça en direct émission, pour comprendre biso pour baki c'est qui est belé donc babi munganga o traitera bien za baki c'est belé ezate yo salela ka kisi moko olobi ki ka kisi moko de traitera 50 maladies kana kisi moko te mais awa kisi na kisi ezana maladie na maladie eza na kisi nango donc voilà oyo ngalinga mingi po pe sa petit tara bobi betima c'est trop busy donc trop busy est-ce que moi ba John Lubila l'exceptionnel États-Unis boyebi moko mo petit za la penza terolia wana pe sa penza appétit pour na kolia ngala meka kisi nanga en pleine émission po na la sabino que eza ba kisi ya lokutate eza ba kisi ya solo donc yango ya mama on a zoara la peine salela yango n'est-ce pas Marcelo artiste comédien munene bolandara ba émission na ça na Libanga TV donc oza kisi on a la lingami komela non meka ngona ils ont des pilipili mama Nzambe pilipili my god ele ka pipi makasi mama na ebite ba o bolanda biso bomoni kisi oyo ya on okino na ndako nanga pour nga salela on mingi et puis ça petit voilà mais mama pour la bande ko bolanda biso liloba suka pour na émission le pilipili ndele ki makasi parce que ba kisi wana botaka ba pilipili wa mboka. Alors wana eza tanga wisi ya mbuma to sangisa wana bakisi banzete belé to tia wana ba kuya ba mpeve ba yango pila rapport hémorroïde na pipili ya mboka mike to lexango doste to tiaka mukie to tia wana kupidi wana ezaka bambwa mike wa benga kechu yango to sangisa yango na banzete mosusu pona hémorroïde et traiter hémorroïde pepe sa appétit akolia so za appétit te okolia yango pa omeli yango ebandi opesa peso lia fufu moko okomi na makuti mibale misatu mine so baka sa hémorroïde ka basi mibali kane babela hémorroïde basi te hémorroïde eza na bana basi eza na mibali mwana peso akomi na oya moke ce que na hémorroïde tozala nzete moko pour dire que hémorroïde motion soit bela ngo eza moi si eza la mobali azana 3 mwana moke oyo azana 3 ans 4 ans abeli hémorroïde oyo pasola kabana awa na nisi na bango okozwa mayebo oyo otumbi yango otie mafuta mbila ale osala poussière otie mafuta mbila bandi ko pakola ngo mwana pa hémorroïde mwana moke osila yako komela bakisho ya ba mikolo te Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour la précision. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci Nabandekouyan Solandi Bisso, la joie de Pichuna depuis France, maman sociale Maboko Bank. Des gros bisous à vous, des gros bisous à champion Kayembe na Kenya, Blaise Kavaigwe na Kenya wana, John Lubila l'exceptionnel depuis les États-Unis, Tommy depuis London. Des gros bisous à vous, des gros bisous aussi à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa. Boyo voilà j'aurais essayé pas ya ozakisi awa. Ba nyonso kuna na weekend kuna bayara awa na ba papa malu ba tout bayara ozobakisi awa pa ya mama. OK ya benge mama musungi ya bana. Yangone
nga mosungi ya bana mibali. Bana mibali. Mama mosungi ya bana mibali. Na ya basi. Donc to bakisaka ya bana mibali na ya basi. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Nous sommes arrivés à la fin. Merci. Maman na ba papa. Boya ebele. Papa jeune garçon boya. O azala hémorroïde interne externe aya. Abangate ayoka sonité. Voilà, lobiko ya sûr eza awa en tout cas basoko ki yo il faut mettre tour à tous frères oya retraité nzoto na molimo o traité pe na mosuni n'est-ce pas maman Chantal Baya en tout cas na papa commandant Patrick Baya en tout cas na pesi bambote belé na maman Patience Basoko wana maman na biso famille Basoko mobimba maman France Moussini bi wana marraine na biso na papa Richard Moussini bi famille Moussini mobimba bambote belé na pasteur na biso pasteur Olivier Temeteme toi déjà na grande campagne aux banda le 5 août la délivrance de la maison de mon père en tout cas boya et Belén venez vraiment nombreux et Nzambe akokango labino et n'oubliez pas l'album Okapi avec le frère Jefté, les frères Jefté Pacifique donc l'album Okapi bientôt sur le marché des disques. Bettima c'est mon manager aux en a besoin au Betty sa frère Jefté concert benga na numéro wana donc solo la bien. Merci beaucoup déjà papa Dave l'ingénieur Rafungindu depuis les États-Unis et merci de nous avoir suivis. Aux en a besoin qui si benga na numéro affiché ou ya maman et puis attends le numéro nanga moko Bettima Sengu solo atoye bandeni maman akoko tindi la bino qui si voilà. Merci et à la prochaine. Ciao. Africa Magazine and Transformers Day presents to you the African Business Lounge, the biggest African business meeting in Dallas. The event will bring together public and private companies, investors, African and American political leaders and entrepreneurs. The event will be held at the Grand Hall in Dallas on September 6, 2019 from 10 a.m. to 10:30 p.m. Awakening Africa Magazine. We are building a strong African community and creating a durable wealth legacy. Activities, business expo and exhibition, conference and network. The conference will be followed by a gala dinner and network. For more info and reservation, please call 1-972-674-0124. Subscribe at awakeningafricamag.com. Wait, we heard about this amazing conference with everything that we need, and everybody is packing their bags and running to Africa. The African Business Lounge, where African leaders meet and create business opportunities. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Olingo na makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.